Parce que tu évites ce que yoka qui que tu kufeli moko ya bayembi moyembe moneni ya nzambe o to bengi na kombo ya Marie Samu na évites ce que yoka qui sangwa. Oui, na yoka sango parce que za moyembi aimbaki pona nzambe pona mboka na biso. Je pense que d'abord on peut commencer par présenter ma condoléance à la famille naïe et à peuple congolais parce que mosala bana osala nzema bana oyemba ezalaki pour la famille naïe biologique karaté ezalaki pour le peuple congolais nyonso na représenter ma condoléance tangai na ba famille naïe na liwa naïe parce que ceux qui bobungisi moto oya ndoya bana kinengwana pour la mboka ezali passe mingi yango na représenter ma condoléance. En tout cas, ma condoléance les plus sincères pour la perte ou la perte au Congo et au Sala. On peut conseiller la bataille de désordre. Mais non, moi je pense que ici il y a deuil, ici il y a mawa, ici il y a recueillement, il faut pas respecter Moli Moya Moutoua Koufi, ou les Bakinoba Mamabanga. Moi je ne suis pas Nazapona Yangote. Marie Missam a mérité respect en tant que Moutoua Koufi. Des morts, on peut dire que des bonnes choses. Tout à fait. Soit Moutoua Koufi, il faut qu'on respecte mémoire. Et je pense que ce n'est pas bien parce que juridiquement, on a démontré que c'est moto. Tout à fait. Alors, en tant que juriste, on a dit que non, moto a koufi, c'est sa volonté. Biso tourner aux alliés au lobby, c'est pas parce que tous les moto tout a ça parce que ceux qui nzambe alinga kite a aucun dété. Voilà. Parce que mon tout ba étape misu soit les cas les alliés étape au kufa mais kufa kite mais ceux qui a kufi les volontaires nzambe attendo qui sont alliés au kufi c'est qu'ils sont volontaires nzambe ndimi ko kufa parce que ceux qui nzambe aligité au kufa pété. Moi je pense que qui vous en a respect na mouei parce que ceux qui m'attendent les alliés et ici ya kimia et si vous se recueillir pour le mouton à Tikibiso. Mouton pour animater que les lots ceux qui attendent na kufi toyo kufi place bazo les layo patwa ya kotia mobulu eza bala mouté. Donc bande ko na biso toza ba combattant résistant patriote congolais. Et toza ko bundisa système ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Parmi biso, il faut tous un respect entre biso. Ceux qui gagnent naza parfait, naza pas défaut. Bande commission va s'appeler pas défaut. Le quoi papa honoré naza pas défaut naie. Mais au moins tous biso tout kamoko. Tant que tous bunisa système ya Hippolyte Kanambe. Eza malamu te. Toko bon ko finga ye, toko ba ko finga ngai, toko ko finga moto azo bunda loko ngai. Certes, nous sommes na ba défaut et belé, même quand on a ba défaut, ba défaut, mais jamais ndeko toko osala ba vidéo pour en finga bato tozo bundana bango. Eza ko démoraliser combat na biso. Eza ko si ça nini puissance ya combat na biso. Eza ko sa puissance da Hippolyte Kanambe. Il faut tous se respecter, il faut tous avoir vision, tous avoir sagesse. Toi c'est que tozo luka na combat oyo. Tokene boye lokwa bon tab atene balobaka. Oui, batata ba mama bandeko toye kopesa bino mbote mingi na kombo ya bomoko ya mboka oyo ezali site monene oyo ezali kotambusa manaka pe makambo mingi awa na mboka ya Belgique. Lelo peut-être ba mingi ba komituna oyo nani ayeli susu kolobela na kati na bomoko ya mboka. Ezalika moko ya bana ya baimboka Congo oyo tozali kotala lolenge nini esenge na biso kotambusa makambu biye kopesa maboko na kati ya bomoko parce que bomoko ezali site oyo tolingomba oyo tolisanga oyo ezali kosangisa baimboka nyonso ya ekolo ya Congo awa na diaspora. Alors lelo tozali awa na Anvers na cadre munene awa esangisi tosangani awa lelo ezali centre culturel africain oyo ezali kokambama na papa na biso monsieur Levis oyo bayebiye partout et puis na bilili tozali na ndeko na biso JBK oyo azali moko ya bomoko ya mboka. Alors lelo nini
bao ba ebingai ba koyeba nani nazali parce que mikolo koya tokolobela nani tozali pona kolimbola malamu lelo toyambi moko ya monene mbisi ya monene grand poisson ndenge balobaka oyo tobengi na kombo c'est vrai ngana lingaki na présenter na tena tanga kombo na ete mais ezali na esengo tango bokomona ye bino mpe boyeba mais ezaka na esengo na ngai na tanga kombo na ye toyambi moko ya monene oyo tobengi na kombo ya maître Alongo docteur Alongo oyo azali moto monene asali pe makambo mingi pe azali toujours continuer kosala pona tina ya mboka alors toyambi awa auti kuna na mboka ya Bruxelles toyambi awa lelo na mboka ya Anvers toyebite toyebili na makambo ebele mais lelo toyebite amemeli biso nini parce que ye azaka toujours na makambo ya minene pe ba surprise ya minene pe pona toujours koluka kobongisa kotonga ngumba ekolo na biso Congo. Alors sans plus tarder nako monopoliser malobate nazokende tout de suite koyamba oyo moko toyambi invité na biso docteur Alongo maître Alongo oyo toyebi awa na Belgique papa docteur maître Alongo mbote mingi ndeko voilà toyambi yo na habité tango tout monoko ebeti libaku yo pe ko limbola malamu est-ce que na lobi malamu to na lobi malamu te ndeko olobi malamu penza mingi. Alors papa tolingi toyeba malamu oyi kotala biso awa toyoka kimo ba nungu biso bomoko ya mboka toyebeli yo ozali moko bayi oyo ya peuple mokonzi toyebi vraiment ozali mutu oyo azalaki wana moto kati na peuple mokonzi kasi lelo toyebi te est-ce que oyeli biso kaka makambo na pe parce toyokaki ba nungu est-ce que oyeli biso kaka masolo ya peuple mokonzi toyeli biso masolo mosusu loba na toyoka yo papa na toni bino botondi na ndenge bopesi ngai epusa to opportunité ya koloba lelo kasi ya solo nga nazali moto oyo a initiaki peuple mokonzi pour exister awa boye na mboka Belgique. Peuple mokonzi ezali mouvement ya biso ya combat oyo to salaki na salaki yango nazwaki likanisi wana parti ya ndenge na niveau ya États-Unis bayambaki ba opposants congolais et tant bayambaki bango kuna na remarquaki que biso ba combattant to se retrouva quitté tout le monde a bato opposition bato pouvoir ba Lambert Mende bato opposition Kamere azalaki kuna na ba misusu na ba Fayulu kasi na omona ke combattant moko azalaki kuna te yango na zoki likanisi ya kosala eloko moko ya ko proposer tout ça les locaux oyo zali ko se démarquer totalement na entité nyonso yango na mona que biso ba combattre il faut tout ça une entité à part entière yango mona ki ke na initiaki nini mouvement na peuple mokonzi po ete bandeko tokota na kati pe to s'organiser na bitumbo biso toza kosala kasi nzoka nde na ndenge na moni etamboli totambolaki ngai na monaki likanisi wana na monaki ke na conservaki eloko wana na moni likanisi wana ezali ndenge nga na kanisaki te po ndenge makambo za ko kende ezali ndenge mosusu yango na monaki ke non c'était mieux na initier eloko mosusu po ete ekoka bongo ko corriger biloko nyonso esalami ezala même na kati ya combat ezala même na peuple mokonzi ezala un peu partout na lingi siko na meka ko proposer vision ya sika na kati ya combat. C'est comme ça que nazoko annoncer officiellement création ya mouvement oyo tobengi na kombo ya Beden Vision. Pourquoi Beden Vision? Parce que Beden eli koloba B comme boigna au babengi na France dans le côté du français sagesse et puis ezali elikia au babengi dans le côté du français espoir. DE ezali démocratie. Voilà. Oh, oui, bien, on a comme démocratie, hein, dans le français, dans le français, démocratie. Donc le pouvoir au peuple, la volonté du peuple. Et puis, tozali na haine. Haine ezali ngouya.
nguya ezali lettre ya liboso ya nguya nguyo babengi force yango na bengi beden vision. Beden vision ça parce que toza na vision te depuis to bandi bitumbo yo nazomona ke tozo ke mbilinga vision cohérente ya malonga ezalité. C'est comme ça qu'on a initié création ya mouvement oyo na komo ya beden vision. Donc beden eliko ba ke boanya soki ezali boanya nini sagesse o ezali porteuse d'espoir sagesse wana soki ezo baigner na kati ya démocratie. La carte de la démocratie, c'est une sagesse, une sagesse porteuse d'espoir. Ce que je baigné dans la démocratie est constitué à force. Il y a un habit beden. Et puis, ceux qui ont constitué force, et bon, ils ont la vision. Parce que ceux qui ont la vision, comment la vision, il y a un moment qui va combattre, va voyou, va combattre, va zoba. Pourquoi? C'est ainsi que on a créé un peu de nini. On a lancé un peu de moni. Il y a des choses qui sont nini tango bato uti ko sangana dernièrement na Sénégal pour toujours là na front citoyen et que tango ba sangana ki kuna ba créer front citoyen ba inviter à ta combattante ba inviter à ta combattante. Je me suis posé la question, ça veut dire que malgré mon salo biso toujours sala so to tali bien la vraie opposition congolaise ezali ba combattant. Il y a diaspora évidemment mais malheureusement bah inviter bisoté, bah inviter combattant mon côté. Alors, non, il faut tous à la entité beaucoup à part entière, tout là qui s'appelle force, alors que nous constituons une véritable force. Mais nous va considérer bisoté, c'est comme ça qu'il a lancé Beden Vision pour tous à la considérer et que tout beaucoup structurer très bien. N'importe qui a contre la Beden Vision, avant contre la Beden Vision, il faut fiche d'adhésion, tu identifier Moutounios, et ça la beaucoup identifier papa non nani, maman non nani, école papa nayo, province naye, district naye, territoire naye, to zone, et puis tu as la nini tribu à papa nayo, tribu à maman nayo, tu identifier en agnoso, et puis nassé, on s'engager, je m'engage à ne jamais trahir le combat pour la libération du Congo. Et à partir de fiche motonyo soit rempli en même ngai et c'est sur base ya fiche que toko yeba ko identifier bato. À part ça na kusuki ça wana que toko za la peine code de conduite autobeni alliance yaba combattant résistant patriote congolais nyos. Donc alliance wana Alliance mondiale, on est allé décrire par article, article 16. Évidemment, par article, on a besoin d'écrire, nous se comporter, nous se comporter, pour tous à la respecter. Voilà. En tant que combattant. Parce que combattant a voyouté, combattant a moto oyo, azo bunde la mboka. Et n'a ressortir ma valeur wana. C'est comme ça que je tiens même Beden, B ezali sagesse. N'a combattant a évolué ce qu'on a sagesse. Combattant, ce a évolué dans la sagesse, a inspiré espoir dans le peuple congolais. Et c'est comme ça que nous avons mis Beden vision. Parce qu'il a appelé sa vision à Sika. Topé sa vision à Sika. Et c'est pour cela que nous avons lancé mouvement Beden Vision. Dans un baninga, le Patrick Kitoko, Gédéo Kitoko, Azali, n'a pas découvert même en Angleterre. Bandeko Bazali belé au bazako adhéré na vision mais on a annoncé évidemment et lui parce que on a lancé Beden Vision que ngai beaucoup pour ça la nyonso soki nga la sali mbinga mbinga bazana doit pe devoir ya kubwa kanga libanda et que na lingi lisusu te que par exemple mbongo soki ba toasu ba mbongo parce que tout ça a besoin de financement tout ça a besoin par exemple tout ça la conférence et on sait que tout fout à salle mais salle on a mbongo ko utabi et ko utaka na bandeko et so ba ndeko pesi il faut reçu zala so ba ndeko pesi il faut traçabilité zala que batumi ça par exemple numéro à compte ezali so ba tie mbongo toyebi que mbongo wana batumi ça tu dois décider pour ebima. Et comme il m'a pour la raison valable, il faut pas justifier en gros. C'est comme ça que l'a lancé mouvement où il y a Beden Vision. Donc peuple m'a dit et ça fonctionner dans gros. Mais moi je lance un nouveau mouvement qui s'appelle Beden Vision. Voilà, merci papa maître Alongo docteur. Nalandio malamu ndenge olobi kasi soki na kanisi na koyoka yo koloba namoni ke otali uta
ozalaki parce que ozaka toujours na kati ya combat. Oui. Ozo combattre toujours. Tout à fait. Voilà. Donc ozalaki na peuple mokonzi. Mais na tali na kati maloba na otu koloba awa obike non considération comme telle par rapport à front citoyen. Considération ba combattant ezalaki te. Otu koloba apa. Obi ba bengi sata combattant moko te na front citoyen. Tout à fait. Otu koloba lisusu awa lisanga moko esangana ki kuna na mboka Amerika. Oui. Tant que ozalaki na nini na peuple mokonzi. Na créé qui peuple mokonzi à partir ya eloko wana. À partir ya eloko wana. Le fait que ba considérer qui ba combattant te ya ngona il kanise ki na ben na mona na zaina ndeko Pichu Somongo Christian Bola biso bisatu tozui li kanise ya ko sala peuple mokonzi to bengi ba ndeko mususu bwa bokechu na ba eso na ba ndeko Jaco Sayala na ndeko Starleta na ndeko Odombo. C'était ça. Mais les canisiers, où t'es pas n'angai, na kaboli on a Christian Bola, na Pichu Somongo, et puis to bengi ba ndeko mususu ko benga parce que c'est logo ya biso de connaître ata benden visionné dans l'ancien roi. Et ça les canisiers où t'es pas n'anga mais c'est logo n'angai mo côté. Na ko sala te dictature na imposer ba tu non. So nga peu la salimbilinga mbilinga ba ko bois kanga libanda na il faut la tosa mibeko. C'est pour cela que dans l'ito encadré yango. Donc les canisiers où t'aki ya peuple à partir à rencontre il y a États-Unis. Si qu'on peut les canisiers à benden visionné où t'es à partir à front citoyen. Donc, dans le Sénégal, dans l'île de Gorée, bengi attaque combattante. Voilà. C'est-à-dire que nous considéré bisoté. Ceux qui ont dans le but que nous critiqué, ceux qui ont solo, ils ont tel et pour la Robengana, Munguna, Kobengana, système Hippolyte Kanambe, ça c'est une bonne chose. Je ne peux pas contredire Bango, Bazana, et le Kwamalamba Baosala. Mais seulement, moto na moto à répondre à l'acte d'ailleurs après libération à Kanambe. Parce que nous parce que yo au côté de la France citoyen au participer à Robenga la Kanambe bongo au kazi que makambono sala ki nyoso soko bomaki bato et c'est le cas non pas du tout, c'est le peuple qui va juger au moment opportun qu'est-ce qui va se passer. Mais c'était faux citoyen et ce qui est tellement pour le Robenga système Hippolyte effectivement tu me suis un système Hippolyte ça la carte bango ce va benga le système on verra au moment opportun ce qu'il faut faire de ceux qui ont quitté la barque, évidemment. Voilà, merci papa Nalandi Yondengo Oza Kolobawana, vraiment namoni Oza na moto vraiment parce que nayebi yo kaka lelote na plateau oyo na landa yo na mona kayo na yo kakayo nayebi. Mais kasi est-ce que yo kanisi penza lokola okanisi ozuli kanisi oyo ya kosala Beden Vision nde sikoyo ba ko considérer yo? Bien, ngai n'a pas besoin de que tu considérer ngai. Parce que lobby au tiko loba awa que les combats oui ça va et tout les ngai papa ma solo développement ezali ya yo. Voilà. Donc na loba parce que au tiko loba tantôt que non, c'est na landio malamu. Na pas na zo landa na zo yoka yo. Biki awa quelque part lobby ba combat quelque part ezaki considéré par rapport na batu bandeko oyo bazakuna tout ça mais lelo yo ozinzela mususu par rapport à peuple mokonzi. Mais nous sommes tous les cas pour nous la kaka mboka pour nous benga na mutu ozali koloba wana. OK, est-ce que sikoyo na likanisi ozanango na makasi ozanango na nguya oyo yenango ozali na likete lokolo lobi place natali Beden ezotalisa eliki na kati Beden ezotalisa démocratie ezotalisa makambo belebele ezozana eliki ke batu bakondimela yo sikoyo. Et en plus ce qui est simbité, to lobite ke simbate. Souci ezali mwana mboka nyoto oya telemi pona ko tombola mboka tozali ko senga na ye makambo osala esimba ekende liboso pona kimia bwanya pona bato nyonso. Mais ce qui est simbité okolongwa okozasuze Beden Vision te comme peut-être Beden je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà, Nalina répondre en disant ceci que Beden Vision est le quoi le dernier né. Il y a combat. C'est-à-dire que Beden Vision est allé fruit à réflexion profonde et mûrie. Na niveau d'Ozali, il faut et le quoi Beden Vision botama. Et je suis sûr et certain dans un élique, dans un espoir que voilà. Peuple congolais a un souci à Mboka. À quoi adhérer à Beden Vision, à quoi adhérer à la vision de Bisso. Parce que ceux qui moto, pendant que tu as yo,
congolais nyonso ya diaspora même congolais za mboka alingi changement et ça na mboka alingi mboka za malam alingi peuple congolais continue kukufa nzala te alingi social peuple congolais bonga na kati ya Beden Vision toza na bisika bitap mibale toza na Beden Congo oyo s'occuper na makambo ya Congo et puis toza na Beden Human Rights. Beden Human Rights ezali branche ya Beden Vision ils ont s'occupé de droit de l'homme droit ya ba congolais bas exemple en Belgique bande komingi bazali bazana ba problème na ba huissier mais Beden Human Rights ego s'employer da ko aider bande ko wana poto yeba huissier ozo ko kanga biloko na ndenge nini bon bande ko ndeko mususu Daniel bakanga kae na prison Daniel Baseki ake na prison a se retrouver kuna amoni ba congolais musu to mona bango te baza ebele kuna musu a sala 2 ans basa bisaka été c'est anormal sur le plan de la procédure judiciaire mutu bako kanga 2 ans boité basa bisa été or bato nenge wana il faut ko sunga bango baza ba congolais bato biso baza na ba difficulté ba ngunda bakambo mboka na biso za bien te aya ba ngunda na ba bebisi yango na ko ou quoi que ce soit mais il faut ko telemela bakambo wana au moins, Congolais Moussou a eu problème. Tout ça, Congolais Moussou a abandonné l'hôpital. Il faut qu'on s'unga bango, il faut qu'on salisse bango. Tout ça fait que Beden Human Rights a s'occupé de Makamboana. Ok. Alors, Beden Congo, ils s'occupent de Makambo Italie Congo. Dans la branche Bibalé, il y a un habit. Mais nous sommes Beden Congo, na Beden Human Rights, ils allaient na Beden Vision. Nous sommes orientés la vision tous en voilà. Mais nous sommes convaincus que le coup de Sali Beden Vision, ils allaient vision à Malamu, Oyoke, Motomoko à Koki Oboya Ngote. Ce qui est solo, aux ala souci à Congo, na monitina Okoboya Beden Vision, parce que vision, on a vision au peuple à Lingi. Et puis, tu démocratie, Beden. Boigna Elika démocratie, c'est-à-dire toujours ça la démocratie c'est la voix du peuple, le pouvoir du peuple. La vision il y a peuple à Linginini. C'est ça justement. Voilà pourquoi dans je suis convaincu d'une chose, c'est que Motonyoso il y en avait des visions à qu'on retrouvait, il trouvait son compte. Et puis compte d'ailleurs, compte il y a Congo, parce que toujours ça la volonté du peuple. Voilà, maître Alongo, docteur Tolandio, ndengo zaliko panza vraiment pour que ndenge baninga mtuba lubaka, c'est vrai. Pesi likanisa Beden Vision, lobeli Beden Vision, to uti na peuple mon konjo, koti na Beden Vision. OK. Et le logo ça la biso pasi biso ba oyo. Toko mona mingi na kati ya combat ezo panzana mingi parce ba oyo balie ba oyo basali boy ba oyo bazongisi boy pamba te likanisi oyo ye nango ya Beden Vision to ebiete eloko moko etambolaka samo solo ezalité na kati ya makambo nyonso il faut misolo ezala est-ce que bino ozali na kesi ya misolo bibo ozali na misolo oyo pona kotambusa makambo oyo ou bien yebisa biso nano comment vous fonctionnez financièrement. Bien, Beden Vision et fonctionner financièrement dans l'engeni. Tout le kayo, peuple yo kayo. Merci mingi bopanzi sango na motuno tuningai. Omoni balwa que l'argent c'est le nerf de la guerre. Et que combat oyo biso to bundi yango depuis kala, il faut mbongo. Ce qui mbongo ezate to sali le côté. Or mbongo on est très facile ya kozwa. Je pense que ba congolais nyonso ya diaspora tous un souci à Congo. Mais ceux qui ont réalisé le pour la Congo, il faut de l'argent, par exemple, pour toquer dans l'ONU, toquer dans les États-Unis, toquer même dans l'Afrique du Sud, toquer dans la Belgique, la France, tout ça. Je sais que Mbongo. Effectivement, Mbongo est Tawapi. Pour biso tout ça, un souci à Congo, tout le Congo est changé. Mais tout le monde a porté espoir à biso nyoso. Les autres qui ont mbongo na Western Union na biso bato kunda bibembe biso bato to futa ba Minerva la bana ba belé ba mariage mbongo utaka so OK kotala na Western Union c'est des millions ou même des milliards que les parents. Mais alors ceux qui les lo biso na kati ya Beden Vision to lito fonctionner to zali to prévoir et lo komoko ba bengi kumba ya bai mboka kumba ezali coffre fort na lingala kumba kumba ya bai mboka Congo c'est-à-dire kumba ya bai Congo
Donc coffre-fort, il y a des Congolais. Il y a pour la bonne somme, il y a Congo. C'est-à-dire, ceux qui montent font un compte bancaire. Numéro de compte bancaire, tu peux ça, on a montonnios. Oh, il y a un souci à Congo. À sacrifier 10 € naïe. À tirer la compte. Ce qu'on lingi, na Belgique par exemple, tu as un Gédéon qui te. Tu poni bateau, c'est crédible. Bateau, alors, construire un monté, Moïbi a monté. Tu as un Faustin, tu as un André, tu as un Gédéon Kitoko, Patrick. Ce sont des gens sérieux. Et puis, sérieux, il y a une signature conjointe. C'est-à-dire que Mbongo avant Bimaso tient à compte, il faut signer pour Mbongo Bima. Et puis il faut raison valable, justification aux ala, sous supervision d'Angaï. Total, donc, tu as 4 personnes au Togo, tu as Ninjaka pour Mbongo Bima. Et Mbongo, ceux qui m'ont tout acheté 10 €, tu as 7 millions de Congolais de la diaspora. Il y a que tu as 70 millions. Avec 70 millions, tu as 10 €, pamba. Et belé. Papa, pardon. Alors, c'est là que la conférence, parce que il faut que dans le monde entier, les États-Unis, Canada, France, Allemagne, partout au Kenya, il faut que là, hôtel, et je sais que il faut que la salle de conférence à Kitoko, et je sais que et puis sur le terrain de Congo. Chege Bazali par exemple, voilà. Kuluna Bazali, on a besoin d'encadrement parce que Bazali, conséquences négatives, il y a gouvernement. Sur le plan humanitaire, il faut aider Bango. Ça, Nini, construire un centre de formation, INPP pour partout dans le Congo. C'est 70 millions d'Azali. Ce qui est pouvoir, on a un système, on est péquissi. Mais la grande puissance Bazali. Autorité États-Unis, il y a France, il y a États-Unis, il y a Belgique, ainsi un peu partout. Tu as démontré que non, les crimes contre l'humanité, par exemple, orphelinat, par exemple, tout ça, bilanga pour la mboka. Tu jouer ce rôle que Konzi, grande puissance, décideur, impôt, tika, sur le terrain. Parce que Bana va continuer à souffrir. Parce que pourquoi tout ça liboué? Kumba, il y a Baï Congo. Tout ça, on peut l'année. Parce que tout le monde est observé. Ça fait 15 ans que Tozo Bunda, Kabila dégage, combat. Mais dans l'autre temps, ça Bitumba, toi, Koufi, Biso, Toti, Namong, la classe, Biso. Mais non, mais Biso fait tout ça sur place. Tout poser, acte. Tout ça, la vision, par exemple, il y a commenté, équipe, il y a football. Équipe, il y a football. Talent est belé, beta. Ceux qui sont tout entier 10 €, tous à 70 millions. Nous pouvons monter une équipe dans le stade du 20 mai. Équipe où on a Bavares, Tosomba, Totine, la Bango, Ballon, Manini. Et puis, tu as même stade pour la Bango. Ça ne va pas coûter beaucoup d'argent. Et puis, équipe où on a, sauf équipe où on a, ils y a Beden. Ou bien équipe pour des équipes soit salaire ni à moi quelques mille dans ma boque poche pas entraîner bien Mindel Totindi. So ba nimba peki ça to ebisi ba décideur ba ko ebisa système que tika ba toi et ba ko empêcher ba toi ça la loisir té. Ba ko empêcher combat nini équipe betate. Tout ça ce sont des idées, tout ça ba idée belé to ko devant micro té. OK, papa nakata yo mamuke par rapport à makambo to ko loba makambo misolo. Parce que n'habite sur n'habite sur en contact quand même na peuple parce que n'habite aux amis peuple oui n'habite sur en contact na peuple parce que Kolobabo c'est bien oui c'est très bien oui et puis na kanisa zape façon moko oyo ko yoloba pona minoko be bato mingi ba yoka yo ezaka aboye parce que ko na porte te o ko loba que non to sangisa boy to pesa boy to zongisa boy ezaka ba moyen oyo soit de moko mboka ou bien na banzela bande ko mususu mais ce qui est musika totali na 2011 awa to bi makambo legaki na mboka ba élection legaki na mboka to yebi bande ko mingi pe basangisa ba misolo na bango lelo yo ba komi koloba biso to pesa ki boy biso zongisa ki boy ba sala ki biso boy est-ce que you kanisi vraiment ozana ko likia to ozana conviction vraiment que peuple wana ako ndima makambo za oloba. Voilà, problème à Liboso Zanini. Au Moni Mbongo et Kenegi Liboso en 2011,
mbongo ekende pour na imperium mais justification moko ya malonga ti lelo epesama te justement. or na kati ya Beden Vision pour na kumba ya baimboka Congo pour na kumba eza coffre fort te kumba ezali coffre fort voilà kumba ya baimboka Congo pour na bonsomi kumba ya bai Congo ekozala na transparence et le quoi liboso eza nini 3 signatures ou bien 4 nangai 4 superviseurs tous à 4 donc moi ngana ko bimisa mbongo bote ndeko Gédéon Kitoko ndeko Faustin na ndeba ko bimisa mbongo bote et to poni bato boko ya crédible ya sérieux et le quoi liboso ya ngwana et le quoi mi balé pour mo bima il faut signature conjointe et le quoi mi sato il faut rapport ya mbongo wana et je pense que bandeko na moment opportun de repérer sa numéro compte 10 € na poto awa c'est vrai ezali mbongo ya mingi te ya koleka mutu na mutu apesa 10 € pour na Congo bato bakozwa rapport ya mbongo na bango soit na ba réunion so bolingi toza na site interne toza na site internet tofongola adresse email papier en tête adresse la biso pour ceux qui m'ont vérifié mon atiaki soko lingi to bimiso na komo to bimisi komo soko lingi pete to repesa ba initial kaka et puis ceux qui les lobo attendre ba marche ba rencontre alors quand ils mongo muto repesa mongo il faut avoir reçu na souche etikali en ce moment là tant muto pesi mongo to ebike olingo 18 be tala opesa ki autant to koeba et ça pour ko garder ba trace voilà et puis les choses mongo on a so to zu yango to ebike to zo par exemple 100 000 to longola ki 50 pour to salangi boy justification ekozala ok rapport ekozala mais tala na ba imperium na maman mzu o ezwami transport ezate c'est normal ba pas la méfiant mais ceux qui méfiant ceux qui bozo pesa rapport bien moi je pense que méfiance ekozala te. Merci papa docteur Alongo tolandio malamu na kanisi bandeko pe ba kolanda balandio malamu na biano oyo pesibiso alors pendant tolongwa na étape oyo na kanisi bandeko nyonso balandi tinani obeti fete mingi na Beden Vision na misala na lolengi Beden Vision alors nga personnellement nazali na motuna mo wa kotuna yo d'une façon brève ou bien en général docteur ou maître Alongo likanisi nini penza oyo lala kape olamukaka na yango mokona mokolo o nzamba zali kopesa yo pema pona ekolo ya Congo mobimba bien likanisi nange ezali boye omoni moto nyonso ya conscient ayebi que Congo ezala kati ya pokoso c'est ça la difficulté peuple congolais azali chosifié peuple congolais a pris en otage vous vous imaginez un peu tozali par exemple na 80% de la population congolaise baza kokufa nzala alors que le Congo à lui seul n'a pas terre fertile d'ailleurs, à qu'on nourrit le tiers de l'humanité. Vous imaginez un peu? Et pourquoi tout ça? Donc, et qu'on nourrit le tiers de l'humanité. Mais tout ça la montée. Moi justement vision nanga kwana. Lelo boy pona ngai. Naza koloba boy que soki pour tel que les choses se présentent le 19 décembre 2016. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila a causé sous président terre. Pourquoi? Parce que normalement en septembre, c'est-à-dire 90 jours, 3 mois avant fin du mandat, il fallait organiser une élection. C'est que ce qu'a Sali a violé déjà la Constitution. C'est-à-dire le 19, parce que il doit partir de gré ou de force. Une transition va s'organiser. Transition va s'organiser. Toyebi bato oyo baza pointé o bakoki conduire transition wana tokolo bangwa te ce n'est pas le moment et so qui transition de salami ngai na kozala candidat combattant à la présidence justement toki ba nungu keno maître Alongo kasika avant que tokoma yesika wana tonga tokoya tozonga wana to tuna yo parce que toyoki susu totalaki na sina ba média na bilili il y a un certain Edem Kojo azana kisasa réaction na ezanini ou bien sentiment na ezanini réaction na ezaboué Edem Kojo présence d'ailleurs ils ont violé constitution na biso parce que d'abord azo qui n'est pas de dialogue na kati ya constitution ya mboka na biso rien n'est prévu donc va prévoir dialogue té
Dialogue est dans la constitution. Ce que a initié dialogue a violé la constitution d'Abisso. Et puis ils ont eu tout le temps. Tout ça, dialogue est imposteur et Hippolyte Kanambe a triché qui l'élection en 2011 a validé encore jusqu'à 2016 dans le 19 décembre. Et il va kende. Donc, ce qui est d'un côté, ils insultent envers le peuple congolais. Voilà. Parce qu'ils insultent dans la mémoire de Bato Bakoufaki en janvier 2015. Là, si vous avez Bakoufaki pour l'alinéa 3, il y a l'article 8 de la loi électorale. Oui, bien, bien. Alors que Bato, Bakoufaki pour Nango, Boyaki glissement. C'est qu'il y a qui pour favoriser le glissement. Et puis, nous allons demander à notre peuple de barrer le chemin dans un faux dialogue. Parce que le dialogue, ils ont violé la constitution. Et Dem Kodjo, pour naïe à Keikouna, donc il faut tout barrer le chemin dans ma sala. Parce que, Edem Kodjo, Aza intellectuel mounende. Aza imaginez, souffrance, il y a peuple. Que le peuple congolais a conquis même pas 1600 calories par jour. Donc, les Congolais, donc par jour, ils ont cocaté pour affamé. Alors, comment le peuple congolais a conquis dans un pays, dans la terre fertile, c'est le tiers de l'humanité. Et moi, je pense qu'au moment où on tient la candidature d'Abisso, le peuple congolais, je le dis aujourd'hui, que le peuple congolais, bon pour nous jamais parce qu'il y a populaire. Bon pour nous jamais pour la fortune. Faudrait-il encore que tu vérifies ce qui est bon, on a eu où tu as. Peuple congolais a jamais pour la notoriété. Mais le peuple congolais a moutou par rapport à programme naïe, par rapport à moutou à un projet beaucoup porteur, projet beaucoup à malam, ils ont tenu compte de bien-être du peuple congolais. C'est ce homme-là Oyotokopona, Oyokopona, moutou. Et moi, je suis convaincu que dans un projet beaucoup porteur, dans un projet de société beaucoup à Kitoko, ils ont tenu compte de l'aspiration à peuple, dans ce vision démocratie DE. Nous avons tenu compte de la vision du peuple, nous avons tenu compte de la souffrance du peuple, nzala du peuple, et que moto a s'attaquer dans nzala du peuple, social du peuple, dans bolam du peuple, bien-être du peuple. C'est celui-là que nous comprenons. Et moi, je suis prêt, au moment opportun, pour affronter n'importe qui dans le débat public devant tout le monde, devant le monde entier. Donc ça, le débat, nous avons démontré dans un projet, dans un projet, on a tenu compte de l'aspiration du peuple, de la souffrance du peuple. Et ça, bon côté, et ça, popularité, et ça, notoriété, et ça, peuple. Pour le peuple congolais, ça a besoin de moteur à soudailler. C'est ça, justement. Ok, merci, papa, parce que au moment où tu as dit Simanangonga, Yobi Bilili, to média, ils ont toujours, toujours na Simanangonga. Alors, moi, tout tellement mingi, makambo, au lobby, na kansi balandi, yo, bayokio, au lobby. Alors, pendant que qui ça, tout à l'heure, tantôt, au lobby, moi, je vais que non, docteur Alongo, maître Alongo, a donc prétendre être candidat président 2016. Vision nini programme na sokli le loyo. Pono batu ba imboka. Bandi mayo. Baba ok, docteur Alongo ça va. Oui. Lo ni olba ba vision na programme na projet na weza nini. Pona mboka wala ya Congo. Malheureusement, émission Oeza Moukousse Mingi, tu as développé le programme Nabisoté. Voilà. Mais en un mot, le voilà. Programme est axé sur le bien-être du peuple congolais. Bon, là où il y a peuple congolais, le programme est axé sur le peuple congolais, il fait ci là. Le peuple congolais, il fallait 3 fois par jour. Le peuple congolais, il y a fin fond, il y a Ikela, il y a fin fond, il y a Zian Fumu. Il y a 3 fois. Et puis, Azwa Thompson dans Nzungu Naye. Peuple congolais se faire soigner bien, gratuitement. Peuple congolais, qui s'est allié? En Afrique du Sud, ce qui est à Johannesburg Hospital, qu'on a besoin de gratuitement. En 1998, besoin de gratuitement. Et peuple congolais, il faut accès na santé. Peuple congolais, il faut aller à la malam, aller à malam. C'est-à-dire le bien-être du peuple congolais. C'est ça le débat, le dialogue qui doit s'enclencher. Et notre dialogue politique, il n'y a pas sur les fausses, sur ma constitution, non.
ngai souci na ngai ezali que peuple wana a retrouvé souveraineté na ye, a retrouvé pouvoir na ye, ya ko décider sur sort na ye. Et ça bato misusu ba décider sur sort na ye te, et c'est ça la vision que moi j'ai. Voilà. Merci papa docteur Alongo, maître Alongo, nakanisi tolandi yo malamu, bandeko nyonso bazali kolanda biso, balandi biso malamu na maimanso oyo docteur maître Alongo alobili biso awa. Pona tozali kokima na sima ya ngonga, kanisi toali na mingi te, pona kosukisa docteur Alongo, maître Alongo, mopanzi sango oyo azali kobunda pona ekolo ya biso ya mboka ya Congo. Walingi ete Congo etelema, bana ya Congo balia, soins de santé ezala, wana ezali souhait ya biso nyonso. Souhait ya Congolais nyonso ke batu bazala malamu, batu batambola malamu, sécurité ezala, kulune ezala te. Alors, pona kosukisa na ptikeli yo micro luloba oloba likambu oyo zali nango poto kabwana tokenda. Na ina loba eloko ya liboso eza que biso toza ba combattant, résistant, patriote congolais. Et toza ko bundisa système ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Parmi biso, il faut tous avoir respect entre biso. Ce qui gagne naza parfait, naza pas défaut. Bande commission va s'appeler pas défaut. Le quoi papa honoré naza pas défaut naie. Mais au moins tous biso tout kamoko. Tant que tous bunisa système ya Hippolyte Kanambe. Eza malamu te. Toko bon ko finga ye, toko ba ko finga ngai, toko finga moto azo bunda loko ngai. Certes, nous avons des défauts et belé, même quand nous avons des défauts, mais jamais des vidéo pour nous faire des bateaux, nous avons des bango. Et ça a démoralisé le combat na biso. Et ça aussi ça, ni puissance, il y a combat na biso. Et ça a sa puissance dans Hippolyte Kanambe. Il faut tous se respecter, il faut tous avoir vision, tous avoir sagesse. Tous c'est que tous avons un combat oyo. Toke neboé, le quoi bon tabatening balobaka. Tous à la combat et que il faut tout rester dans ce qu'on lancer appel là-bas combattant, résistant, patriote congolais. Il y a monde entier. Tu adhéré massivement à Beden Vision. Et ça pour l'engagement, certes, na initié mais ça pour la moto nyonso, tout s'approprier dans nous. Avant qu'on la Beden Vision, il faut remplir fiche d'adhésion, tout identifier moto nyonso à cause de la Beden Vision. Toko ça ko continuer ko kendika bote ngulu so que tu identifier bote to ko ça banguna na kati na biso et c'est très dangereux et que souci à mboka ezali que to libérer mboka na biso il faut to tia mayele na biso pour la libération mboka et que bande ko ba hésiter té pour na kumba ya bayi Congo ya bayi mboka Congo pour na bosomi c'est-à-dire fonds souverain pour le Congo. Moto nyonso atia 10 € na ye, otia numéro à compte, toza na adresse email, makamutu ba site, moto to otia 10 € na ye, ko kene pas mbate ko contribuer pour la libération effective ya mboka na biso pe pona bato ya malonga o ba ko kene, o bon porter bato ya malonga o ba ko s'occuper na social ya mboka. Et puis faut wana souverain nani bayi nani kumba ya bayi mboka ko aider mingi pona makamwa mboka na biso. Tous avons une stratégie belé, tous avons convaincu que tout ça est bien et que tous avons besoin de soutien à peuple, tous avons soutien à diaspora pour récupérer valeur d'Abisso. Il y a des combattants, résistants, patriotes congolais. Ok. Voilà, merci papa docteur Alongo, kansi tolandio malamu na kansi bande konyo stu balandi biso bayoki oyo nini ezalaki po ça malgré moya ko loba nyonso tu ezalité parce que yo moko lobi yango parce que ngongeza muke tango eza muke to pesi merci mingi na ba balandi biso bino mo boko tirer ba conclusion docteur Alongo alobi nyonso esengelaki na ena koloba na tango ya mwa mukuse biso to kanisi to sukisi wana na bomoko ya mboka lelo kasi to kobosa na likambo moko te. Parce que loyo mitema ya ba mingi wana ezali libanda ya makambo etali politique, makambo etali combat, makambo etali mais ezape malamu toyo kapé impression na yo bien sentiment na yo réaction na yo par rapport parce que toyebite soko yoka ki ke to kufeli moko ya bayembi moyembe monene ya nzambe o to bengi na kombo ya Marine Samu na yebite soko yoka ki sango. Oui, na isango parce que aza moyembi aimbaki pona nzambe pona mboka na biso
Je pense que d'abord, on peut commencer par présenter ma condoléance à la famille naïe et à peuple congolais. Parce que Moussala, pour la famille naïe biologique, karaté, pour le peuple congolais. On représenter ma condoléance à la famille naïe, à l'Iwa naïe. Parce que ceux qui ont ici moto, pour la mboka, ils allaient pas si mingi. On a représenté ma condoléance. En tout cas, ma condoléance les plus sincères pour la perte wana ils a perte oyo moka Kongo euti ko sala. Et puis na kosenga ke nzambe apesa famille na makasi bande ko na batikali pote bazala na mutema makasi et puis nzoto makasi. Voilà, merci papa. Merci conseil nous ko pesa parce que to landi na bilili to yoki pe lisusu que batu na quartier be batu ya nzinga bazali okende ko beta mabanga ko bundisa famille ko buka bandako tout ça soit disant que balié tout ça est-ce que conseil nous ko pesa réaction no ezanini par rapport à ça ou bazali okende ko bundisa tout ça parce que toyebi que azali mosali na nzambe azaki mosali na nzambe o ayembeli ndenge ochuko loba awa o asungi pe pona mitema ya batu mingi alors balobi c'est long batu mususu oyo peut-être bakanissi na malongate balobi ki baliye est-ce que moi na nzambe bakoki kolia ye pa bandoki Moi, au morning, à la pasteur et surtout en tant que juriste. Voilà. Babiloko, il y a mais ça, juste, on peut ça conseiller à désordre. Mais non, moi je pense que ici, il y a deuil, ici, il y a mawa, ici, il y a recueillement. Il faut pas respecter Moli, moi, Moutoua Koufi, ou les Bakinouba, Mama Banga. Moi, je ne suis pas Nazapo Nayangote. Marie Missam a mérité respect en tant que Moutoua Koufi. Des morts, on ne peut dire que des bonnes choses. Tout à fait. Il faut qu'on respecte la mémoire. Voilà. Et je pense que ce n'est pas bien parce que juridiquement, on a démontré que c'est lié moto. Tout à fait. Alors, en tant que juriste, on a dit que non, moto a koufi, c'est sa volonté. Biso tourner aux alliés au lobby, c'est pas parce que tous les baboué, moto tout a ça dans ngonga naïe. Parce que ceux qui nzambe alinga kité a aucun dété. Voilà. Parce que mon tout va étape mais soit les cas et ali étape au kufa mais kufa gité mais ceux qui a kufi les volontaires ensemble attendre qui sont alliés au kufi c'est qu'ils ont volontaire ensemble andimi au kufa parce que ceux qui ont aligné au kufa pété moi je pense que qui vous en a respect na moei parce que ceux qui m'attendent les alliés et ici ya kimia et si vous se recueillir pour le moto à Tikibiso. Moto boka konimate que le soki atangai na kufi to yo kufi place bazo le layo batwa ko tia mobulu eza balamuté. Donc bande ko na ba se calmer batika ko mabanga batika banga bandoki parce que atabo kangi ndoki bobomie Marie Misama rozonga li souté. Donc moi je pense que il faut au contraire qu'on s'ambela toujours qu'on s'ambela pour la biso pour y assez accueillir mais biso pe lisusu to tika na bomoy to ba ko tambola malamu engebene na makomi ya nzambe na makomi ya biblia oyo na volonté ya nzambe ningatindi je pense que c'est tout ce que je pourrais dire et tout en gardant une pensée très très inclinée devant nini comment pourrais-je dire liwawana yandeko Marie Bisambo. Ok, merci docteur Longo, maître Longo. Na kanisi bande konyoso bozali kolanda biso bolandi boyoki ba impression na ba réaction ya docteur Longo par rapport ya liwa oyo komeli biso ya sœur Marie Misambu. Nga personnellement nalali pende ko nalali mutu nalali koyoka emingi nalali kolanda emingi pe nalali koyemba banzembu na emingi nyoso na koloba kaka ke tikete molimo na ye zonga na mboka ya tata na kimia tata zwande molimo na que ce soit disant bandoki ndenge docteur Ochikoloba awa moyen to limbola yango malonga ezalité donc na kanisi bande ko nyoso balandi kimie ezala na mabote esika bozwami ba condoléances ebele et puis surtout na mwana na ye oyo otikotika mwasi la fille unique na ye atiki mama eza pasi na yebi ki eza pasi ko bungisa mama azana un jeune auto tozaki na besoin na mingi nanu parce que na mingi ya kosala mais nde ba bitu na si tolanda maloba na nzambe balobi dans toutes circonstances nous devons remercier nous devons rendre gloire à l'Éternel donc topé ça matonde pas na nzambe parce que le quoi docteur auti koloba awa soki nzambe alingaki te alingaki pe akenda te mais le kola nzambe pe a permettre yango nzambe ayebi le pourquoi alors kimia eza na mabota bisika bozwami merci papa docteur Alongo nakanisi c'est vrai bomoko mboka ezali o ezali ko anda kuna yo
tango na tango ozana likanisi tango na tango makambo akoloba pona Beden Vision nakanisi toza parce ezali mouvement ezali kwa mwana oti kobota masika donc mwana so abotami il faut anguluma il faut atambola il faut kenda classe donc na biba étape eza ebele oyo ekoloba mela alors nazala kolika ete bandeko nyonso bauti olanda biso awa par rapport ya bosenga oyo sengi surtout na kumba donc ba soutenir et puis bandeko nyonso bozana bango nzinga bo solo la malamu nakanisi koleka malamu nakanisi oyo sozaki nango koloba pona mokolo malelo na tango ya ngonga lelo si tolobi yango merci vraiment nzambe asunga yo merci nakanisi tokutani mbala sima